Mbote mingi na bino bande kubalandi ya Kimbangu 21 awezali wa bino Jomak. Lelo lisusu tozongi na émission ya mibale, émission ya Bosolo. Na émission ya embeli bino moko ya ba inspiré munene na kati ya lingomba ya Papa Simon Kimbangu. Banzembo ya zwa mingi boyebi yango. Mingi pe boyebi yango te me bo yokaka batu bayembaka yango partout. Azui banzembo ebele, alto azwa banzembo ebele. Yango na yambie lelo aza na Canada toko sola na ye azalaka pe na plateau aza parmi bateau babanda plateau wana alebo tirer pe na attention pa mbate boko apprendre makambo ebele awa oyo mingi peut-être kat na bino na no boyoka yango te ndenge boyebi na kat na lingomba ya Papa Simon Kimbangu banzembo ekowutaka na ba angelu bateau baza na badon wana nde bakozwaka banzembo na biso bakokomaka yango te eza na bateau Papa Simon Kimbangu apesi badon wana nde bakozwaka yango. Alors ya azali moko parmi bateau oyo bazui formation penza na papa Diangena Kuntima ndenge na lobi plateau de bateke bango bato babanda yango nde tokosola na ye komo na ye Mama Charlotte. Mama Charlotte nakanesi ozola ndanga malamu boni kuna bozali Papa Simon Kimbangu to senge pa ina yo mpasi ba papa litoma nango nini tala papa kulutu condition akendeki nango tala papa mfuma mbanza condition akendeki nango papa. La vérité, bombe moko ya ko détruire yango ezalité. Nazali malamu saka bino te kuna soki ndenge nini. Non, awa biso tozana biso bien. Donc toko banda mbala moko pona bande ko baye bayo Mama Charlotte ozali mwana koreki yo okomela ki kimbangiste ndenge nini. Okomela kimbangiste ndenge nini. Merci mingi ndeko. Ngai na komela kimbangiste tata na nana mama na ngai moko tokangamaki. Na nzela Papa Simon Kimbangu ya munde kokola na ngai donc na likambo nzambe kaka ne sika tata na ngala mama na ngai bakoti na lingomba malgré bakangamaki liboso ba yeba Simon Kimbangu te tango baye komona nzela yango ali kokota na biso na lingomba nde wana ngapi na kotaki kokola na ngapi na kati na lingomba tango zoloba kokangama bakangamaki ndeni bankole okay. Ok. Mama ndenge na utekolo ba introduction na ngai yozali moko parmi batu oyo babanda plateau de bateke. Ozali mwana koreki, bana koreki ebele bakolanda ya wana bandeko ebele oyo bayebi tina ya plateau de bateke wana te. Ndenge nini plateau de bateke bandaki? Likanisi ya Papa Diangenda ezalaki penda nini? Tango bino bobandeki plateau wana ezalaki na ndenge nini? Bozalaki combien? Ebandi na mbula nini? Ezalaki ndenge? Plateau de bateke tant Papa Diangenda zuma bele wana ezalaki avant 81. Projet na bango misato asalaki po ete batia ba jeune bazwa formation. Développement ya likambo kosala bilanga nde basali po ete likambo nzambe soko pesi bato bakoko tikala kaka wana te bobondela kaka bobondela sans mosala kosala. Tango komi na 81 toke na ndako ya toke na nkamba na nkamba kotonga ndako ya nzambe ya munene wana tango le 6 avril ba inaugurango tobimi et comme le 12 nzambe asala confirmation na yipa lokotia kosala cérémonie ya kofandisa tata nzambe nkolo ezeli monsanto na kati na temple wana ale tosambeli le 12 na mutu nango tosali beko na Papa Diangenda elongo na mama bibi jeune tozalaki ba garçon na ba fille donc to sali beko isika moko ti 01 obini donc etani Papa Diangenda bengi mama Justine oyo azalaki mutu ya baba jeune nyonso alobi na ye mabondeli to sali tata pesila ye yano oke niko déblayer na bele bobuka beton armé sata tiaki bino boke niko buka yango ya wana lelo bokolala awa te lokola lelo eza le 13 Mama Justine bozo bima lelo le 13 bokende na mission oyo tata na nga ici ya wana to bimaki na kamba le 13 dolaki 2 camions mobimba ba fille camion mobimba ba garçon butu tongo etaneli biso na mokoto tokomi na mokoto vers ba 9h ofandi papa lobi na biso papa lobi ke soki ba jeune baye bazela ngai
Donc c'est le triage des camions wana moto moto soka lembi ne ngana lembi na ngana sokoli pe na note na meli petite ngana kena nga azu bidona ya maya kama singela kena. Donc tika la kaka 37 personnes. Na maman na biso tozala kena papa denge na bini abengi biso abibo bengela nga ba jeune tika li 37. Alobina biso abina ka kotinda bile lelo bolala wate bokokende na mboka ya tata na ngai okili kubuka beto armée sata chaki hotel sa drapeau ya molimo mosantu na mboka wana bozo yo kaza ba jeune okende bino za ba soda apesi biso biloko asomeli biso biloko kolia yebaki penza mboka ngo penza te biso ko alobaki mboka plateau de bateketa alobaki na resti na bino na mboka tata na ngai okoti na camion toki wana déjà si maman Justine de Honki de plateau nous côté na kata camion wana titi toki to okoma na plateau de bateke na 18h juste le 14 octobre tokiti biso tokiti na mboka wana ale tofandi tongo etole tongo etani tosali 3 jours kofanda nanu wana nini bilanga moko ezali kuna bamutakambo bayaki ko basali RC ya bilanga masango il faut tolona masango 4e jour tobongisi basinga bane wana onde basalaka mpona kolona masango 5e jour toki kolona masango tolonaki 54 hectares na 3 jours yango wana ntango toloni yango papa mpe aye asepelaki makasi apesi biso babenediction wana ebandeli nango aza kolakisa biso moke yango ntina ya plateau de bateke esalamaki toya koyeba na nsima ke mboka tofandi ya nzambe abandi kokolisa biso likambo ya nzambe ntango tosilisi mosala wana ekomi na lere ya demariage baninga mosusu bakoti tosali demariage mpona kolongolaka masango oyo elekaki mpona kotika mibale ekomi na lere ya engrais bato mpe mosusu bakoti mosusu babimi po bana classe mosusu bazalaki esala lokola baechange tokomi na lere ya nani ya récolte bato mosusu bakoti bamosusu babimi e tosali olongoli récolte ya masango odegrene yango toyei kotikala nombre ya okokoma nombre ya 50 et quelque na 60 et quelque yango wana malembe 1 mois 2 mois 3 mois toyei kotikala mpe libela plateau de bateke nde yango ebandaki. En tout cas, merci mingi mama na ndenge opesi biso ya nolo limboli penza malamu bandeko ba comprendre ndenge plateau de bateke zalaki. Mais est-ce que bino bozalaki ko na plateau bozalaki na permission ya kobimaka ndenge bolingi ko sala ba voyage ndenge to bandeko kende na bankamba partout tout ça bozalaki na permission mais bozalaki na ba instruction moko différent. Ndenge tofandaki wana avant to bima papa dange na ilfo atinda maloba to atindi camion azwi biso tobini soki aza na besoin na biso na nkamba akamati camion azwi sandoa aremplace na mboka biso tomati na camion toki nkambo tosilisi likambo kuna tozongi sandoa abimi biso toremplace mboka ekotikala pamba te mpona kobima kaka ata parle na baparent ezali ka mwa pasi fo bapesa yo autorisation. En tout cas, merci beaucoup ndenge nalobaki na ebandelia wa ke yo zali moko parmi bazwi nzembo monene na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu ozwa banzembo ebele nzembo ya liboso na lingi bandeko balanda yango nanu après tokozonga pona to meka kotuna na ba circonstance nini yo obandelaki kozwa banzembo yango na lingi bandeko balanda na nzembo wana. La vérité, bombe moko ya détruire yango ezalité. Nada imutu ya sumu
Ok, Mama Charlotte Sikoyo, nalingi dakansi bandeko balandi deja nzembo yango eza nzembo ya bolimbisi oyo bandeko ebele bayebi deja. Sikoyo na tuna ebandeli ya yo kozwa nzembo ezalaki ndenge nini? Eske omonaki ba ange bakiti baza koyemba banzembo olotaki circonstance yango ndenge nini yo yeba iko bandi kozwa banzembo na ba periode wana? Merci papa. Ebandeli ngai pona kozwa nzembo nayebaki mpe te ndenge nini bazwaka nzembo. Eloko ya liboso namonaki sina liboso ezalaki le 10 février 88. Nazalaki na mosala na lembe nabi atika napema moke. Nazongoli kaka elongi boye namoni mbala moko ange monene molai tala lipapu. Ngana kamungabi kasi oyo ange te po mingi nakomona bango na ndoto kolota kaka wana problème mais owana na miso boye. Monsieur Salingai, banana fandi kwa mta akangami. Tangu abouger les papou na ye, ngape na ningani. Mbala moko na bwaki kongo na timi na zoni mboka. Ok, zela muke mama. Ce qui na landio malamu po batu ba comprendre parce que ce qui to leki mbangu et batu ba ko comprendre biso malamu te makambo ezo koloba mawa pamba te ezali makambo ya minene. Ce qui na landio malamu olobike o zalaki kosala o zalaki kosala ezalaki ndenge boneko kene kosala bilanga o wuti bisika bandeko kene kolala et puis bokena kosala bilanga ozo sala do sikota ngolobi omonaki ange wana ezalaki na ndoto vision ou bien omoni boye pena boye na misu ya biya ki bo mutu pena boye tangu wana na bandaki kosala ngai na kosala jardin na kolo na ndunda sikota na sarkle ndoto lindi na fandi na kati ya ndoto likemba na yeka miboye po etina meka kopema moke na tomone longi boye na moni ange likola mapata na miso na ngai boye yango epesaki ngai émotion mingi nazala kaka komona bango na ndoto kasi me owana na miso na ngai boye na fandi esali nga lokola moto akangami na courant sikoyo nazotala ye tala lipapu nga nalobi oyo ange te sikoyo ntango eleki minute ala bouge lipapu na ye alinga mpe nalingani ale na timi mbango nabi namoni ange oyo misoko yo kobimela nga na kimi na nga na mboka nabi na kozonga su te
mon temps on a comme na ndaku na ici maman Jessie na maman pendant na route na bilanga kuna na moni ange likolo mapata tant na mo a bouger ndé na ninga neza le tant na kotala ye donc moyen na bouger te moyen na lobaki abie ko banga te kamanzambe lingi yela ngabi kamanzambe yela ngandeli ni ngamtana na katali kamanzambe susu nini susu abi ko banga te na be ana ko kende pe bilanga te lobi na boyi ko kende samedi donc etani et comme dimanche le 12 to côté na msonda kanza pour dimanche basa la raté amu to côté ndaka nzambe biso habitude la ki dimanche nyonso to banda ko yeko la banzemi babi na lingi na ya retard te malamu na s'apprêter noki na kinoko sokola na bongisi biloko na ngani kemike po soki babeti maboko to biso no so ensemble na kata payote to bandi ko yeko la nzembo malamu zala ebandele soko komi na suka ti okanga suba nzembo baningo se bakangi liboso za mwa pasi na kina douche na kina tina ina na sokoli esongo ko sokola wana na bandi ko yemba na yemi tamu na silisi ali motime ti nzembo ni na za ko to yeko leke on koloni bala moko to ikini na kangi douche tangu na ye na ndako a changer bilamba babeti maboko kama babeti maboko alibiso beso yeto ina période kuna babondeli babiko l'exception de ma Congo une fois ba yemi couplé et comme pour na refrain ngai nzembo ya Kikongo na zokanga te na sa motema na ngai nzembo français mais et comme le kola kuna Kikongo ngai français ngabité pas de niyaka na na musumona bazuye kola nzembo ya Kikongo ngai nzembo français zo yela ngai alors bien zela na yakakasi ukina ndako bondele na papier na bika bina ngayemba na yembi peme mvua na yembi alito na yembi tenor na yembi baza kasi yo zwinze mozinga nze mangu bazoka ka bebo ikanga na moni na ngelo mo tala bite yo zwinze mo sabi na silisi ali na bimi na ngai leko yekola nzembo ya Kikongo tozo yekola to yekoli nyonso isili donc etani ngape na kimusala kama na kimusala kuna na jardin na fami nzembo yi na yembi eleki na continue sur musala nzembo mususu yi bende wangi bebe na yembi eleki ya misa tonga biteti na zonga na ndako comme na ndako na luki pas de nezate na bengi nisa José nisa oya kufa na lakisi nzembo tangu na lakisi na zonga nzembo songa okay na ngasi kuna jardin te kuna banzembo zoza lebele tika na zonga ndako na zonga na ndako donc etani nzembo yi na mukolo moko 5 ngapi troisième jour papa de ngenda yi na kenga bi papa yebi na sima na yo awa na zwi nzembo banzembo zo yela de bele de biko bongo esali ngabite papa na moni na ngeloko moko te po baninga o mususu tango bazwa kia babeti baza kobeta ye azolela ndengai na moni kaka na zuka kanda abite bato bakeseni yoso komela likambo ngo eza yango ya lelo te yoso komela kusana ngo eloko te ozwa ngombe ngabite nazo yoka voix intérieure na kata na cœur na ngai ezo bilisa ndem alors bi voilà les inspirations pure kobanga te atinye lembo te misina bia courage boye ko nzembo wana abengi pa dinya ebisi yango na tiba niko yekola ka banzembo bandela ngaya banzembo ndi yango wana en tout cas pour la bande ko balandi nakanesi bawo bozo kolanda boyebi ndenge nini ba circonstance ya ko banzembo ebele ba video mingi kota deja na YouTube wana mama Clément oyo batu bayebi azape na nkamba kuna aloba kaka ndenge moko ke tanga kendaka papa de ngenda asolo na ya lobi papa tanga na za banzembo na yoka na kati ya motema papa lobi na ye inspiration ya makasi ezali yango wana donc nakanesi boyoki pe awa mama Charlotte alobi yango donc ezali penza ndenge wana mais mama nzembo wana oyo ya liboso oyo zwa wana lobi za ya français est-ce que koko ozo se rappeler nango po emba mwa muke po toyo kanano ezaki ndenge ni le monanga liboso ezali ya français glorifions les fils de Dieu glorifions les fils de Dieu
Glorifions le Fils de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifions le Fils de Dieu. Glorifions le Fils de Dieu. Glorifions le Fils de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Glorifions les Fils de Dieu. En tout cas, vraiment. En tout cas, nakanesi mama sikoto kozonga les susu na ebandeli ndenge tolobaki ebandeli te me na nzembo oyo ya ntontolozi okele nakanisi nzembo wana eza na Kikongo pona bande ko balandi ba comprendre ndenge toyebi ke batebele na kata lingomba na biso toloba Kikongo mais mama azwa nzembo ya Kikongo mais aza Mukongo te na ebite soki place wana lobi eza ndenge wana mama naza Mukongo te na moteke mama azali moteke mais banzembo ya Kikongo ya makasi. Est-ce que vous yebisa biso nzembo yo ya ntontolozi wokele ozula ka mwana ba circonstance nini ezalaki ndenge nini? Ntontolozi wokele ezalaki tango tosilisi kobondela ndenge tomeseni kobondela na biso ba prière tosilisi na ba 3 heures na lali olala na lali na loti ndoto nazokende na tena zamba po tena kilokobondela po topesa melaki mokumba ya kosengela baninga eza na ba mama mibale bapesa inga charge na bango kena sengela bango ba problème baza na ona kata ndako bana maladi ngai pe siko ngabela na sa pongi wana na bi lokola eza pe mokola lelo ya prière tikanga na kende na côté examen de conscience na kende kosengela baninga na ki na luki place na ngai na bible na ngana zalaki nango na ke na komi na place on na fukami na déposer bible na ngai ona fukama na bonde ka ona gunzami na moni lumière avec ko lumière ya nini na tongo ni mutu atali na likolesi ka lumière ngo wuti na moni misu misatu ezotala ngai moko eza na kata losange ibale ezotala ngai taliko nana wazo tala kanga beta tata nzabe ko bangisa ngate ngana ye ko bondela wana ba problème ebele baninga basengi aide ngadi malamu to sengela bango ali na fukami na bondeli tangu na bondeli na sali ane na moni place au Dieu super episi lumière makasi aliko uso nina ngona tombole lo minatali place ya lisu wana ngana mona ki sali losange na moni mwana mwasi likola mapata mwana mwasi alati bilamba ya pembe zokukala penza ye mutu aza kokala lokola sanza boye nabi nani yango lumière ya mutu wana ekiteli ngai ngadi kobangisa ngate nga na ye kosambela tata nzambe yoka makabongo na ye koloba na yo nafukami lisusu ali na bondeli ntango na bondeli na sali amen lumière wana ngai makasi na tomboli elongi natala boye mwana mwasi abandi kobatre maboko aza koyemba abandi koyemba mbala moko ntontolosi okele momwelame tata ye moko tanga aza koyemba azodirige lokola badirigant bayemba sikoyo naoki voix wana natali subiendi epai natali nzoka nde ngai moko omoi soki ozotala kitalatala okopenza komimona yo moko sikoyo mwana mwasi onde kasi nga moko muna azomona ngoti ale voix wana ntango eza koyemba ekiti na se voix wana annonce monde mobimba bato nyonso nga nazoyoka sikoyo bato bazoloba nene wana azoyemba yoka nzembo wana nazoyoka bato ndenge bazoloba entre tata moye aza koyemba ngai mpe communication ekomi na ye nabandi koyemba nzembo wana nakaptango mbala moko soki nafani nayembi natali
na tali signelo nyonso to eza na ngai na pota oyo nazalaka nango na loboko oyo mwana mwasi moko aza nango sikoyo nayoki bato bazoloba il faut tokende kotala esika mwana mwasi wana aza koyenga nga bien nzambe bato ntango bakoya bamona nga nakomi mibale awa na se kuna na likolo ekozala na ngai ndenge nini kala nakoloba nini nakamati biblia na nga nakangi alela na bandi mbako nazwi na mapapa na nga na kimi na mboka nabitika na kima na nga ntango bango bakoya bakomona awa bakomona nga te nakoma mibale eske bato bazalaka mibale na sapongi wana na bandi kokime nde kobombama namoni bato baza koya siko place oyo nafukamaki bagenu oyo yanga oyo etikali kaka makolo ndenge wana bato bazowuta mosika bazoya kosala bazoya kovisite place oyo nafukamaki wana basali yango lokolaka mwa ndako moko lokola monika soki tozokende nazo ndenge totalaka alikomi esika ya tourisme bato nyonso bazoya koleka kaka kotala voa wana eza koyemba bato nyonso tu babandi koyemba nzembo wana yango na somo wana na ndenge nabombamaki esali ngai alina soki naza na pongi ngabi ndozoni na loti na nzembo wana na motu na ngai ezalika nalamuki nafukami na bondenga eza nzambe ndozoni na loti boye nakoma mibale na bangi nakoloba na ngai nini nakomi nani ale na bonde na bontata nzambe pardo pesanga kimia ale nasilisi nalali bongo etani siko ba 6 heures tolamuki tokotindaka nzambe nsima nango ye kosila komi ba 7 heures 8 heures namoneka mwante nabengi padeni yaka na padeni ayengabi nazwi nzambo moko eza ya kikongo maloba nango nayebi te soki ndenge nazi ose nzembo ya kikongo ngabi nosi nzembo ya kikongo me nzembo yango modele nazwili yango namoni kaka mwana te ya bondeli yemba kasi ali nabandi koyemba nzembo wana nayembi ye pazwi mbala moko nakoti alito tenor base alibi nanga yaya nzembo oyo ozwi maloba makasi boye nga natuni elingi oloba nini ali abandi koexplike nga na lingala alibi oyebi tala ndoto nalutaki mpona azwa nzembo etala makambo nga namonaki alobi makambo minene boye soki papa ye oyebisa ye tontolosi okele mumwelame tata mpona kobandeko balandi oyo bozali kolanda biso boyebake na kati ya lingomba na biso ezali lingomba ya molimo kaka lelo mingi kati na biso tozali kosakana na lingomba ya papa Simon Kimbangu tozali komona ke lokola ke lingomba oyo ezali ya kosakana me makambo ya minene ezali na kati ya lingomba na biso pamba tolobi ete ezali lingomba ya molimo nzembo wana bon ngape na yebi na ngai Kongo pena malamu te na yebi te mama Charlotte soki oko corriger nga soko peut-être ndenge ba expliquer ki yo ekozala ndenge mosusu nzembo wana eza nzembo pena ya makasi nzembo ezoloba ntontolozi okele mumwela metata donc pasi eleki na molimo na ngai tata stuka ya sumukila vantwala kuyafunga mukati wanzinga munganzi wa mbombola donc abibanda na sala lisumu liboso na yo osilika na kati pe otika ngai mutalaki maki antaluki songa ngavo ndiondo imutuka sumuka pona komona ke eloko o esalaka différence na mutu na nyama donc nga na zana ngolo susu te kwa eloko elakisaka oyo mutu eloko elakisaka voilà eloko elakisaka ke o eza mutu yango nalingi nasenga nzembo moko na kosengaka na bana koreki to bana koyekola lisusu makambo ya nzambe pamba te conflit epesi biso mwa potopoto na mutu bana koreki ntontolozi okele mumwelame biso nyonso toyebi nzembo yo nzembo ezali nzembo moko ya mpasi
bazonga nanu na couple sika wana. Oyo dirigeant zali kuna Papa Mira mbala mususu to bana kokangaka. Na ningina limbula. Biso bato tozali kolobaka na Nzambe molimo na biso ezali na kimia te. Pamba te banda to bebisa na misu na yo si okangaki kanda muka makasi obwakaki biso. Osilikaki na ntina nini? Pamba te omonaki eloko ya motuya zela nanu Papa Mira. Kanga nanu. Papa Mira tozali nzela moko kanga nanu. Otali esika wana ndena lingito lobana moke. Wafunga mutala kimaki antalu kisonga ngavo ndionjo yimuntu kiasumuka. Wafunga mutala kimaki antalu kisonga ngavo ndionjo yimuntu kiasumuka. Tata Nzambe osilika kina komona ete kimaki antalu eloko ya mutuya yo chaki na kati ya mutu. Eloko ekokesanisaka mutu na nyama. Eloko wana ebeba. Wafunga mutala kimaki antalu kisonga ngavo ndionjo yimuntu. Otali osilika kipo mona ke eloko ya mutuya oelakisaka te oyo azali motu. Eloko ekesanisaka biso na nyama. Eloko wana ebeba. Otali zongile esika wana Papa Mira. Bongo continue nzemu. Bala mususu to yemba kango kasi to soseli maloba ezali wana te. Pona komizongisa yo moko Tata Nzambe opesi nzoto na yo mbeka. Okabimbeka omipesi nzoto na yo. Banda tango no kanga kanda ya makasi epa ya mutu. Otali bolanda nzembo. Bandela couple tokei. Milimo na biso ezali na kimia te ebandele maloba na ngai. Mpamba te uta to bebisila. Na misu na yo linga biso na kanda obwaka biso na mabele. Osilika ki na tine te ozali komona eloko ya mutu yo uchaki na kati ya mutu. Oyo lakisaka te ya azali moto. Azali amate. Pona komizongisa okamataki nzoto na yo pesi mbeka. Banda tangwano kanga kanda ya makasi koleka. Otali toke na refrain. Otali tozali kosenga kabolimisi na ntinete to bebisi eloko ya motuya ezali kati na biso parce que biso tosalaka makambo ndenge nyama te. Nyama soka yoki nzala akolia mwana na ye. Akoki kolia mama na ye to tata na ye soka yoki nzala. Kasi mwana mutu akoki kosala ndenge wana te. Otali eloko ekesanisaka mutu na nyama to bebisi yango. Lelo bandoki bazali tozali kolia bana na biso. Omoni otali batata na ba mama makambo nyonso yo Nzambe alingaka te. Banda toliaki mbuma ya nzete moko kako ya pekisaki makambo nyonso wana ya mabe ebimi. O nyonso ya kitoko tozalaki nango ebungi. La vérité bombe moko ya ko détruire yango ezalité. Toka eza nzembo moko ya makasi penza.
oyo eza nzembo ya makasi mpona kosengela kosala mamabondeli na nzembo oyo bato ebele bayebi yango oyo baza na besoin yango botindelinga ba email na bino na kotindela bino yango na mp3 ou bien na Facebook ou bien na WhatsApp partout po koyekola nzembo oyo kosalaka nango mabondeli ezali nzembo pena ya makasi. Mais esalaki yo ndenge nini mama yo oza mukongo te ozwi nzembo ya langue oyo yo oyebi te esalaki yo ndenge nini na periode wana? Omoni eloko wana ezalaka préparation nzambe asalaka communication spirituelle lokola nzembo wana soki nzembo baza kopesa yango ekozala ngo miniti te mbala moko data yango yango mpe eza na deuxième couplet nango omo nalakisi nzembo wana bayembi yango ali eyokani eke Kinshasa bajeune bayembi papa ayoki yango papa aye atindi bajeune boyemba na yoka ayembi papa alobi nani azwaki nzembo boyebisa ye nzembo wana esili te atuni ewuti wako ewuti plateau de bateki nani azwaki yango ya Charlotte mutazwaki yango otinda maloba nzembo esili te wana na periode wana ngai maladi ya ndenge wana kutaka metelo kwa na kufa moko na kati na biso tanga koti alobi ata ozobela papa alobi na ye toyebisa yo nzembo esili te ntango nayoki boye ngabi ya nzambe na ngai nasala ndenge soki yango ezali pesa ngai po ete nakwa kosilisa nzembo oyo ekomi na 0 heure juste ntango tobandaka priere mutabana ye kobondela kosulisa libondeli muta Paulina ntango ya bandi kobondela kambala moko ale deuxième couplet ye nazwi yango sur place ale ntango nalakisi yango tometali maladi te esili ezaka ndenge nini deuxième couplet nango parce nga mpe nayebi yango te ezaka ndenge nini tontolozi okele mumwela metata ukokoboni ya zingiringi mvu ya mimvumu kumakia sumu ya volado ya kiza yako mukongodolo ya kalavo nzailenda sumuka mukivutulanga yekideni nikuninitwaku idina wamfunilanga nziza luta Utolozimo kene muwela metata Mungaya sumukina Watwala kuwafunga makasi Wazinga munganji wamemula Wafunga mutala kima Kataru kitonga nabo Nana imutu kasumuka Nijina mukikutura Deye kibeni nikunini kaku Nijina wafundila ngazita anuka Nijina mukikutura Deye kibeni nikunini kaku Nijina wafundila ngazita anuka Utolozimo kene mumwela metata Ukaya sumukina Batwala kuwafunga makati Wazinga mungaji wamembola Wafunga mutarakiba Yakano kitonga zabo Nana imutu kyasumuka Nijina mukikutura Deye kibeni nikunini kaku Nijina wafundila ngazita anuka Nijina mukikutura Deye kibeni nikunini kaku Nijina wafundila ngazita anuka Dodokole
la vérité bombe moko ya ko détruire yango ezali te.